Mbote mingi na bino bandeko balande pa nyonso bozwami na ba message na auto ya mikolo ya papa Martorel Diangenda kuna na Kinshasa. Papa Martorel Diangenda azopesa ba message moko makasi, en tout cas on a ko recommander ba kimbangiste nyonso vraiment partout dans le monde bolande yango ba bazui chance à kolande yango te. Ba message wana papa Gaston Ikati ache yango na RTKI www.rtki.tv. Donc au bani ko landa intégralité ba message wana boko kota na site wana boko landa yango ou bien boke na YouTube boko mona ba message wana na ba message na ye azako tia mingi accent na bolingo azo rappeler mingi maloba oyo papa Diangenda tikela kibiso. Papa Martorel a rappelé ka mingi makambo oyo papa Diangenda avant tika biso alobaka na papa na ye oya boti na nzoto. Papa Diangenda kuntima avant tika biso na ba 92 alobaka na yebwe alobi mwana ngai récite na yo ya nzoto pe ya molimo il faut olinga papa Michel Kisolokele. Donc wana ezalaki maloba oyo papa Diangenda tikela kaye et puis a rappelé ka biso yango l'air nyonso. Ce que tolandi ba message na yo azopesa mikolo yo kuna na Kinshasa azali toujours kotia accent na tina ya bolingo. Bolingo na 4 na bango 26 ndenge tolobaka 26 égale à 1 et bolingo na kati ya bana papa Simo Kimbangu. Ce que to moni makambo tozo kolekisa mikolo na kati ya église na biso moko toyebi bolingo esili bato bakomi kuwela na ezala côté ya 3 égale à 1 ezala côté ya 26 égale à 1.